Ada n'a pas intérêt de venir à la télé pour mentir. Alors, Lucas Bez n'a poison. Non, s'il vous plaît. Alors, Lucas Bez n'a poison. Avant de non, na poison. Pourquoi bateka? Ni mawate les comédiens. Pour ni moté ma béboye. Non, mais tout n'a pas comédien. De ce que beaucoup manoko bangana. Oh. Si beaucoup manoko bangana, bazalaka toujours ensemble. Ce comme on y ada, comme on a raïs, ce comme on y raïs, comme on a fendi. Bazalaka toujours ensemble. Bazon na fleur d'âge, bazon ba jeune. Hein? Bateau baza ko aspirer que non le bas à la paix ba grand. Ba sa mama miné na musala ba ngwa théâtre. Ba sali nini pona boke ne ko empoisonner ba tata mi satu boye. Ba sali nini. Ya dadi azala ki na famille et puis azala na famille na ye. Maintenant famille ya dadi bozolo ba nini. Tant que ba comme éparpillé bongo. Pour na bino bolo ba onini. Comédien bolie pe mbonga matanga dadi di kambala. D'abord là tu sais Nora et nani nanou ber. Bola tsaka famille dadi kambala ke ba lie mbongo kaka ber. Mais c'est comme si ba comédien mususu pe bazana kata makama mbongo wana. À chaque fois ce makama matanga eleki non matanga mote leka na simalango pe kimi eleki a elekani. Et là, il bon, un bon un bon célébrité. Et kuna na Turquie na informé bino que ma même Mila comme Michel. Moi ben ngala Boula, pute, pute. Ma Mila comme Ndumba. Parce que il faut à côté de l'hôpital. Ba ça là que d'abord examen air yango ba vérifier pour après qu'on a la paix na coronavirus. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc, tout ça, number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Bisso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc, total, la Victoria TV, Nanenga Ilusa, Nanenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele la Nenga Ilusa, Victoria Certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la femme du patron, la giga. Hein? Donc, merci Nabatnus tout au Boza pour présenter mes condoléances Nabino de partout. Et comme Elanga, et ça a vraiment plaisir. Comme on a que Naza na maman, pour aller compatir, Nanga, Naza na papa, Naza na yaya, Naza na ndeko. Et ça a vraiment plaisir. Hein? Donc, je suis Naza éprouvé à perdre l'ékinanga, mais si au tout le monde a l'émission, c'est parce que je suis seule, s'il faut le dire, parce que tant on a travaillé, hein, donc on a bougé par rapport à la chaîne, sur la salité, bon voilà, donc on va tout au comme et ça a vraiment plaisir, mon côté, nous avons vraiment entouré na bateau yobalingaranga, merci na bana membra, merci na mon autorité, merci na Karine Mokondi la baronne, merci na ba charge, merci na ba défenseur, merci vraiment na ba tout Oyo Bozali ko compatir ensemble nangai. Voilà, merci na l'œil de ma caméra, Darcel et Easy, merci na montage et à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Donc bonjour Nayo, Lobia Paul Venture et merci parce que na ba événement tout, ba circonstances tout en tout cas aux a de cœur nanga. Merci beaucoup ya Paul Venture et Mafula. Hein, on a bien à mon sponsor et évidemment aussi Ado Senga Maître Sengi, hein, donc Ingasen toujours mobile à 1,95 m. Il y a
pembe ya mbinga. Voilà papa na Roseti di Sengomoka, donc il y a au pays en depuis Suisse, babi Engambe Mwanja depuis la Suède, bah gros bisous. Vous êtes tellement ébélé, maman Yvette Mbi à la japonaise, mamie Dai. Depuis l'Anvers, donc toute ma famille au Boza Libanda au tout cas pour les lanceurs Mayabino Adamo et Kula Bompechi mes sincères condoléances donc Fifi est allé mes sincères condoléances donc famille Mobimba au tout cas pour les la Gaël Moukonkol et donc sincère mes condoléances à vous tous. Voilà. Le lundi, tout ça, moi, analyse mon qui est, mais capable de réfléchir pendant au moins 15 ou 20 minutes. En somme, on a vu nos bateaux, on a Bissou, on a Congo Victoria, on a la Rana pour la Koulanda, comme tout ça là. Tout est cause à la Macam Awa, ya Evelyne, Akoufi, et Komi, oh non, guerre entre Marlène Kassanga, Virginie Manganga. Babé, on peut candider à la Kazaki, maté, après, et Kitty. La minute en pleurs, on a sauté. Parce que tout le monde qui maman ya Evelyne Kamo Lopez a ça qui vidéo pour remercier Marlène Kassanga par rapport à enveloppe il y a presse il y a libanda il y a diaspora au basala qui contribution à bango c'était $700 alors plus $50 Afrique du Sud bomola qui ça veut dire que non Marlène Kassanga atikali ko liambonga matanga ya mutute contribution tout ekomaki déjà kota point wana tango batu mususu ba guerre zo le kabo finga okuna moyibi okuna ndumba okuna boy donc déjà kota makama moyibi bolongola ngo parce que ayebaki na ko pesa ezali contribution na ye ya ba diaspora tout ba pesa kinde ya za la charger nango asala kango comme il se doit to longo na étape wana te ko mona que côté kuna ya mwasi ya dadi di Kambala ba bengani na mint oboye tozo ye batene tinga personnellement je sais pas là où elle est na habité est-ce que azepa ya de ta force ou alors de pas belle vie parce que les gens ont dit que bon ngana ebeka que azaki pas par de ta force mais non qui pas non bana mi balé basé pas belle vie Belinda Kandi mama ye moko na bana msusu baza et pas de ta force mais non, moi je me demande belle vie azaka ka comédienne ou la salle qui musala na ya di Kambala aza famille na artistique mais aza pe na ba famille na biologique bon pour nanga na habité hein Vivi asala ngona bonne foi mais ya dadi azala ki na famille et puis aza na famille na ye mais non famille ya dadi bozolo ba nini tant bala ba comme éparpillé bongo pour na bino bolo ba nini parce que dès ta force asala ngona bonne foi papa massa na ye dadi di Kambala Vivi asala par là papa vie na nga ya musala de bazaki na ba bonne relation na dadi mais bino moko ba kolo famille bo kansani bodo kanisa nini moi je me demande parce que une année 2 ans 3 ans malade pèse à la kama quand on rappelle kili parce que ndenge belvi azana bana wana na kata ndako problème ezana nte po bana bazana bonne santé baza bien baza makasi mais ce que likambo ekobi to souhaiter te kaka bino famille ndi na otanga bino nde bo se comportaka ndenge boza famille wana bo balukela ye bo balukela belle vie et puis dans toute l'émission moko ya na chaîne à Vincent Louise par rapport ya bakamoteli mbongo il paraît que ba comédien bolie pe mbonga matanga dadi di Kambala d'abord là tu sais Nora et nani nanu ber bola tsaka famille dadi di Kambala ke balie mbongo kaka ber mais c'est comme si ba comédien mususu pe bazana kata makama mbongo wana parce que famille ya dadi Kambala balobi ki bango bana kozala kaka ke noso ba ko senga mbongo e bo pesa bango bazu ba bimisi ba pesi bango basimi mbongo oui mais quand kuna na nini de senga kuna 1500 ba pesi e senga kuna $200 pour la boye bango ba pesi e senga $100 pour la bango ba pesi et loko famille ya dadi Kambala bana ko sala kaya yango wana selon ndenge bango bazoloba. Bon, ce que ça bongo, c'est que mbongo wana eke wapi. C'est que ba comédie bazana na part ya makamoto li mbongo wana. Ya ba comédie bazana na part et puis famille pe bazana na part.
Mais pourquoi dès le début, vous avez tout beaucoup, c'est là encore ba famille à la Kambal. Qui va bengani moi si, ba liembongo, ba sali boy. À chaque fois, ce matin, non, matin, monter les cannes à Simalango, Pekimi, les qui a les cannes. Et là, ba liembong, un bon de mon athée, un bon de sali, ya mundera de l'écambutu, ya mindondo, mbutu, ya d'aller quand même un peu mbutu. Mais finalement, donc le liwa est inévitable. Donc qui me la liwa wapi? Partout que le sobe kanga. Oki me la honnête wapi? Oki me la wapi? Moi aujourd'hui, Nathalie qui me soigne, donc moi pas si Nabi tu qui tomina tapis rouge mais c'est bio. Si mana osoko botwa ba makamuta on a kei na sima makamego ya mais belé bazonga mbangu atali plan que non ba na ngane ba komi boy moi sina ngande muta komi telenga na boy ba ototene moi sina nga boy nande ko ni nande ko boy azongi mbangu franchement dossier oyo ngana osenga kaka na ba comédien na famille ya dadi bokutana bosolola bobo makambo oyo bobo mango penza elimwa penza sila bobo mango. Ce qui me fait encore très très mal, les comédiens. Tant la bake boda mo libolingote bokatoka na kosa bona bolingota et même pas la biso na presse bolingo ezate et bien na liaka na bona melaka na bango na seka na bango na barate ba contre molema dans les camps beaucoup tes akutu bongo te akutu yayote mais ba linga ba lukelo ka problème. Il faut d'abord qu'on a esprit à Karine Mokonzi. Olinga na lingi, olinga te za pena wana contre me pena. Ata 20 to za bongo yaya. To za pena bongo za kuna. Na kwa mira, vanda wana pena mona rayo. Ko bouger te za ka na kolenga na mona rayo. C'est ça. Ada Ilunga Raïs Fendi baza bana oba utina libumu ya bobo na ndenge ya baza bana ya bobo manoka bazali na mwa bolingo na bango affection na bango bautela ngo depuis kuna taka bana bautina ndako tata moko baebani très bien. Alors qui affectionne celle qui bazalaka toujours ensemble. Bazalaka toujours ensemble. So comme on ada comme on a raïs, so comme on raïs, on a fendi. Bazalaka toujours ensemble. Bazon na fleur d'âge, bazon ba jeune. Hein? Bateau bazal ko aspirer que non le bazala pe ba grand. Basa mama miné na musala bango théâtre. Bon, basali nini pona bokene ko empoisonner batata misatu boye. Basali nini. Nazo ko louer courage ya Ada parce que atali que 4 mois mo manga avant na poison na baraté, so moni de kibele là. Aleki na TVG j'ai eu de larmes aux yeux. Natenga Ada Kondi, Ada Ayindi Mwandam. C'est que Ada na poison. Parce que Barcelone déjà à l'oba que non Ada l'oba na que non nazo quand tu l'as bien té non moi comme si na lia que loko. Ada n'a pas intérêt de venir à la télé pour mentir. En Luka Bez na poison. Non, s'il vous plaît. En Luka Bez na poison. Avant que non na poison pour ka déjà il joue très bien. Hein? Déjà Ada na masse. Déjà Ada bobal pe kitoko. Na musa ne ko sepa ni na ndepe osoko le pe bolingo ko linga e. C'est ça. Mais pourquoi on a kata bana batu vi kaka boye? Est-ce que pour na mbongo nzondi? Pour na mwasi a poto?
Ngana yo comprendre l'euro moko na mona c'est comme si na kat na bango misatu. C'est que poison qui soit ya ada. Tellement balia que sika moko batambo que sika moko bango tumi balé bango tumi cette bazu ber. Ou alors qui a fendi. Donc quand bazala ka bazu ber ou alors qui a raïs. Donc quand bazala ka bazu ber. Pour moi je ne pense pas que moutongo aux la première bango soumis satu na bango. Bango tout à la fois. Et puis la poison moko da retardé donc il y a bango pour 4 mois. Et il y a bango malembe. Donc tu vas na ka to suka comme so to ta ka bo. Ada Ilunga est mort, Raïs est mort, Fendi est mort. Bango kufaka au même moment. Wana sikoyo boluka kumatanga. Wote pela 1 2 3. Et puis eloko est comme ça ada za fils unique ya maman na papa na ye. Babote bango mi balete kaka ye moko ça dit lisu ya maman passa ko bota. Toi na moi de la femme biso ba maman passa ko bota. Ngai jemi ma passa ko bota nzambe. Passa ko bota mu 9 mois na kumbizemi ya ada Ilunga 9 mois. Bembo bomela kaka mwana nga mobali boy. Wala ngate na loba mama bango. Mama mtalo makambo na loba o. Moi pour ni mawate les comédiens pour ni motema mabeboye na mi tuna ba comédien de ça beaucoup manoko bangana oh si beaucoup manoko bangana ezala que non so ba pekana muninga o azomela koto boye okotambwa na ngote osibi bouteille na oyo wana okena toilette na yango okena douche na yango okebe na yango obaluki be na yango toko banso ko bangana pour le monde de presse poiseuse na politique poiseuse na domaine tout na ba compagnie poiseuse mais finalement ngana la ki choqué ba sanga na ngomoni kib magie to bolamba et dara poison abia poison kib magie abi oui kib magie à poison donc soko zuna masango te kib magie oningisi mutsoka meli yango da poison. Na yeba ya musele kete oui parce que na yeba musele kete a poison. Na yeba na ba poili ya nyao. So que quand na bloc za poison. Na ba kib magie. Ko na bi yeba te. Loko la botele ki poison on so na bloc o lia. C'est botele bango ki kib magie bo mélanger masanga bo sopeli bango. Ou alors ki na kata ba verre na bango ba ne ko mela. Maintenant pour la bénéficier na ni parce que on commence jamais ada, on commence jamais raïs, on commence jamais fendi. Baza bango baza ba bengoni, ba talon na bango. Muto na arne na nzoto, abi ninga incarnaron na ye. On commence jamais la place na ye. Ce que moi suana alingaka ada ou alingaka moko na bango, yo bi obomaye. Moi c'est non lingo pekate, po bolingo ezaki ne bango. Eza yota motema mabeti na ba point oyo boye na zoye bate mondo toke nango wapi toke na mondo wapi ça fait très mal franchement ngai na éprouvé maintenant makamusu na yoka na bani nzabe pela permettre que non ndeki nanga kufa po msusu makamusu penga na comprendre que nani aza nani sikoyo Batbarosco, gros bébé de la presse, face B. Donc, face B, pendant la gagne de votre si tu vas comprendre. Donc, ça veut dire, donc, si on appelle ça bonjour, bonjour, on a mis balai. Soit bon appétit, soit na kei. Le soleil a été. Pour la comprendre que le monde est consommé facilement. Dans les cambo, il y a comme tu peux na yina yo menambeba sexe, comme na monter ma yina yo. Ayoka koma be to ayina yo ayoka koma be les comédiens en tout cas bobi tout non nakate mitema na bino bokomi mitema bebe poani bokomi na posa ko sa baninga mabebe pourquoi bobi tout non entre bino. Et puis, un peu de temps, moutou a télé à de poison. Ayo ka ne biso. Yo c'est la ka exale maka jour en oba kufa pour la CP là. Papa, maman, soko da nani. Muni nzambo lola. A ti côté odondwa. O kende. Zanu à l'aise. Nzambo a ti côté. Tu vas partir.
nzambe bomona ndemo boye bango na poison mais yo emsu na accident yo emsu la kana butu bokei yo emsu franchement non qui passe na van nabi nzambe nanga tokomi boye pourquoi mabe komi makasi be pona nini pourquoi mon Seigneur pona nini elo mususu ngai na lobaki na sona bino lelo par rapport voyage oyo non concert a fallu abetaki na poto bon pour nga lancer na mutu défité hein pour moi à sala ka musa na mais dès qu'il peut qu'on dit là mon boy peut pas comme tout peut bato ba musicien fou parce que les musiciens bazara apolitique ba politicien ti basala ka musa na bango c'est leur travail il y a moins de musique et puis maintenant ba luka moyen de nini ba ko lia mais malgré ba musu ba sanction na kiss hein malgré ba musu so ça type que non avec musique est trop makelele son les a bien té comprendre un peu mon peine de tale pe boyer alors ça la tout abonga zo bonga pe kate dans forcer ba classer dans ba musicien ya continuer ya forcer sous ma casse forcer moi je sais par exemple auquel na boutique au tuni j'arrive makako zate ko banga te ya obanga po alcool pe tel saka shampoing bas sukola la mutu ya tango na mai sukola wa pende ko exécution pour sonner zo longwa liboso mama ko teli yo landaka Michael Jackson yo ko envier mutu moko te na Congo Michael Jackson yo landa pena Michael na succès landa Michael na mbongo landa Michael na pembe landa Michael na tête landa Michael na nyoso ngana zo encourager kozonga su mundu te kozonga su mundu te pour beba ali au côté de ba choko kende kana niveau Michael Jackson ngana do sepela na Polydara mu fude papa chéri a clôturer na pembe j'ai été mon lope pas popi a clôturer la pembe nani so aka pembe na ba musicien au procès que quelqu'un a pembe nani bébé Chanda Gezma wete a pembe même ça peut pas trotter hein ka ba chocolat bien kitoko ko ba wera son ba chocolat bien kitoko ko ba musicien sa Congo na bona tanga ba musicien mususu hein pe o sa mabe la wera son choco. Moi je me dis toujours moi j'adore la musique eux ça les m'a bien na son kitoko na lingara musique ngai vraiment j'aime la musique so na lali le comme ça la musique et ça peut bien bande ko so ali bana mboka ba loka pe musique héritier ba mon héritier moi live ba mon pe kuwe fali ne bote ko mona fali ba moni wera ba moni jibé ba mon da misoto Congo ba Fabrigas ba Ibrator tout ça et ça kitoko et ça vraiment du bien vous voyez sur la commune à point par rapport à concert il y a héritier il y a Turquie déjà hier liste il y a bateau ba ko voyager na compte il y a presse et bimaki Pacho panda mwana muteketa mwana mu Valère Francis Dibaya azokende nana ngo azokende wana bazali mwana muteketa Francis Dibaya Kisinjora vie nanga njora na yebiso vie ko bukala te nani asakoli Dakris akola vie kota Turquie vie kota Grèce bima na France bébé vie kende na so kende viens kota la simate pardon kende ngai go bébé na ebisu et ko sala hotel okimite Marius Munga ke na voyage a na we ranso la tika na États-Unis salani oh yo mutali boso
kende tika na yo zoebela kenaka kuna na kofi atikala pour ne pas dire akima mais atikala bomboko Jacques natengo to atikala bomboko Jacques na wenge atikala c'est l'homme peut coquille sinjora opéra moto la tembe totorina nga pemi na mwa mkiabo na poto no yana nga mena pema na mwa mki opemi mutu mami nanga kisinjora daka nde pressé toka daka pressé te mais ero bazali pas fali ba kwenda vutuka non atala peke non ti wap dans la porte parole ti wap dans la porte parole yango mona komoni na ngamne mususu azape ko évoluer très bien azape na studio na ye mais na wata nde makambo ça va voyage parce que ngana mi tu na bateau tu ba ne ko finga bateau po na wata moi mobalo ba tu ko boye pa mwasi na ye na poto o ba boya e pa mwasi na abiri o Lydia boya e Lydia soki bakajika soki pakajika taba Lydia yo Lydia yo zaki no kuna kwa mongol abira okelo mawa abira lingi yo ai sali ko yebana okomi pe na succès moi ça biri nani Lydia pakajika obalu keli parce que abiri tangu yo ofingaka batu pona héritier est-ce que item tatinda ko est-ce à janvier est-ce que item tatinda bino pona que non héritier mais bato e bazo peser na la team wata parce que la mituni c'est que dame ça peser té c'est que vient nga dadi mo la pesara té pour amemi Francis Dibaya amemi Pacho RFI amemi na Kisinjora donc c'est que na kata la team bangonde mutu ba tolonga suki sinjora donc c'est que daka Pacho RFI na Francis Dibaya ba pesaka na makambo héritier bangonde ba pesaka pe na poids bangonde ba sala boulot ki toko makambo héritier ngwana asali bango bonga amemi bango tout ça la makambo bien mais il est trop tard il n'est pas trop tard surtout les amis en Turquie MC bino les amis sous Belgique MC bino les amis sous Dubaï MC les amis boy mais là quand banzela ka ozo senga que non musique na c'est bête mais ngana osenga kana peut-être na Turquie ba combattre bazar pour un concert a fallu le 28 abonnés à Londres on dit moi mbutu pour combattre banana à Londres ba combattre banana à Londres donc ngana osenga na El Campo tu as besoin de Fally Ipupa nous tu as posa na biso la kinte na RDC on a besoin de vous parce que mon ici malon te kuna na Londres tika na yo combien de temps voyons beto masas na podium pambo kufi voyons ça lo mo bambio mulange panzo longi otiki na yo so bete déjà accord arena c'est tout zonga na Congo ya ko luko beto na step na Martin to so mabe azati to so mabe afa na kina ate Fally parce que tu as besoin na yo nana que tu pas besoin na yo bala besoin na yo pour na moni na so la rappelle ba tu so à Londres mécanique te ba combattant de banane bisone makam et puis ne ba on de ba makam makasi na Londres ya ma chocho tika na yo donc ngala kala annoncer que non héritier arrive na Turquie wana batu ngaka wata boda pasteur koya ni o wana boye sikoyo oyebike en tout cas donc la même minima ouais so les orso bana sur la bien héritier nde ba na Turquie wana héritier nga sandeni benga comme na Grèce ba lukelo ka moyen koti ka na délégation moko bozo kota Paris na bango diu odusoli mais obese pe na héritier kuna na Turquie na informé bino que ma même Mila komi Chel moi benga la nini bula pute ma Mila komi Ndumba pour asuna choité bato bano kabela kabela mbongo tanga na chaîne ko ya Africa Info bango tout ba ki ndo kale ba ki batu ya Frank Stemai donc ba kabela ba même mili po bazade batu ya Frank Stemai siko lokola ye afingi France Stemai ba bena France Stemai batu wana pe ba pesi le do ba pesi ye mu Congo na minute to loba ma mili azo souffrir azo kemba na kata Grèce ezo senga ba aide ba maman autorité 5000 bo pesa ki et comme dans maboko ya mama mili
déjà abalo ça ba dimanche nyonso mais eloko oyo susu oyo ba mili azala ngo besoin o asola kinanga que gros bébé nazo ka soni koleka na TV pour na senga parce que na komi na suka alors senga loko nekola $3000 le susu $3000 oba maman toté pour tindele po bino pour na bino $3000 c'est le côté wana eza pourquoi eza parce que il faut à côté ba hôpital ba sala que ba examen air yango ba vérifier pour akope kozala pe na coronavirus po bato ya to fana bango azo bango bien te coronavirus o elinga troupement te ya linga passe bato bazali troupement ko fana na batu ko kosola koloba pe soka zo loba ba so ezo bima te tango ya zo loba ba so ezo kende e kweli mutu wana mutu pe tango le ba so tango e tutani coronavirus ezo kotela memeli yango la bana mamba Karine Mokonzi mama na yebi ozaka motema malamu kokangela mama mili motema te bosa na beto asala azani dekono azo souffrir na Grèce sala ke bala mamba tinele $3000 akende ko se faire soigner banda alongwa awa santé ma mili zaka bien te santé zaka na kokoso toloba te to ande ba banki to banki te aka ndeko na biso mwasi azaka ka ndeko na biso ya mwasi nazo senga bolingo ezala na kata monde à presse pas tu RFI tika kofinga Bibi Kapinga za ndeko no ya mwasi soki mabe ezali benga na téléphone bo solola Ken Piana outi déjà poto oye Ken soki oza na tailleur ya malamu te nga naza na DJ Time to benke DJ Time poani okoyela na mbeza munene ndenge ozoka mezi ausala ngo ekoma na taille non pe DJ Time wana asala ka kisa munene ya mboka na biso adimela ke bilamba est-ce boko imaginer artiste munene ya mboka na sula time no kombo ndima te asala ke bilamba ana banda na mola kobuka na te Ken lukanga na komeme papa na bandel ana mola ako diminuer ba veste non okoka no soni te ba veste to minene to lata na ba pantalon to minene o ba kabelo na poto ekokoma na taille na yo ngala nazo ko assurer yo ekokoma na taille na yo luka ngai lelo journée lelo toza samedi to vendredi bon luka ngai to zeno dimanche le cas dimanche na pokwa to benga na pokwa na même pas DJ Taille adimni lo badini koka sote ne pas tu faire fingo ko la tete la minene koka soni te ngapi na pas tu refais pas tailleur wana yi pas na ba minene so minene dans la tête na kina na ba dimna ngo zonga na taille yo na za normal ato pe normal na ngo yeba om to yeba ngo zate ngapi so na dimnele mutu po ba pas ya ka secret ya biso mi balé na promettre yo atela na mission dans le bâti muso benga dans le bâti ba diminuer lamba ezonga na taille normale et puis comme c'était quoi comme finga yo o ba yelo blama minene et comme c'est quoi na complexe o ko ba tu ba soni ba fingo non longola complexe banalisango yo outi da poto otali 4 saisons aussi mabela Belgique aussi mabela soki ya mboka nini aussi mabela moni pa ko so ke oui en tout cas ngana s'appelle parce que longola nyonga misu et c'est linga vraiment plaisir Ken Piana nani ba bien soki ko na mpokoko ezaka nani papi mpokoko c'est mpokoko ngana yo makizemba bi o makizemba za communauté et aso pe mpokoko tout ça ko bon voilà donc na ozalanga penza moulaïté donc nous appelons moulaïté na yebi que na comme nanga déjà na suka ya analyse nanga c'était plutôt sur la kaka passe nanga makasi zaki par rapport ya poison oyo bateli ndeko nanga ada bateli fendi bateli raïs tozo bateya pona mbongo ya pona mwasi soki da pona nini donc vraiment eza pasi côté mususu na ko encourager papa la biso masasi na kambo ekomeli yo ba bengo mandion non zaki mendicité te mais zaka ki peut-être loro moya passe komeli bateki yo le pang pan ndeko na yo o le kala te ozolela ozoloba oza mendion te
et qui m'en c'était parce que dès que quoi les fait quoi la mouton on comprendre le quoi les lioté et quoi les bangots on va comprendre pas ce okaté donc courage mon papa il y a scellé hein donc il y a scellé massasi donc courage bon le garder bossa na famille pour que makamongo et les quand so moni que la famille simi na ngoté le ko basala nzambe bon le kandeni boko tatango à l'amiable. Donc, merci beaucoup. Félicitations déjà à Vie de Loi, déjà samedi, lobby, et dans mariage à Vie de Loi. Hein? Donc, na Justine Mata, la première dame, Justine Mata. Justine Mounenete, Justine Alingana Vie de Loi qui moukié. Il y a selon la là-bas, non, moi, ça m'a local, quoi, on a déjà eu. Au lobby, là-bas, moi, ça moukié. Tant à botier. Waouh, afungwami. Et à te non, moi c'est moi c'est le comportement et là tout et la façon qu'on allait là. C'est ça la femme, façon qu'on réfléchit. C'est ça moi si. Donc il y a un monde qui bon moi si. Donc déjà félicitations, na couple de loin quoi, et ça absolument plaisir tout le monde a vidéo. Ngene kozala vidéo à Bali, muninga Bali. CP là. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à tout le monde qui branché. Yakota la Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Moi, si on m'a payé ma fouta, on m'a pas collé ma fouta, nakata lunginaye. Moi, si on m'a basé belé ba combattre, naka so ngamo kone na abo menasima nanga Jésus Christ azabo. Donnons lunga bango pi 1000 esprits quoi. Ngako to 100 000 esprits. Merci à boss Nanga JB Kumaluta le vote Petro de Dallas. Merci à mon sponsor ya Paul Venture et ma fille là. Merci beaucoup à Dosenga depuis la Suisse. Merci beaucoup Maman Yvette Mbia, Mami Dai, merci pour la contribution à yo. Merci beaucoup na tout le soutenir Jemima Ibele FM depuis Paris. Merci parce que tu es de cœur avec moi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, on a Bossani, Maman Belgique derrière 2. Merci. Maman Autorité, Maman Kabidi Mwamba, Maman Barbarita Moukoulou. Vraiment, bref, bino tuna linga bino moi mingi. Karine Mokondi la baronne, ya yo yango wana ba acceptation na yo. Merci beaucoup Loy, merci pour l'image, merci pour le montage. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Donc on se retrouve prochainement. Au revoir, bye bye. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, la loba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons JB Kumaluta. Yabino Sida Bile l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, il va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile, la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen.